tolingi boye masuwa nyoso oyo yaka awa masuwa nyoso yaka awa etele makafa eleke telemi awa ba contrôler yango po peuple maluka se tufe nango to fingi na biso gouvernement te to koti makamo gouvernement te mais to senga na ba courage na biso biso senga ke na nzela mai ba lukela biso ndenge bazo luka ba transport. Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Na yebi boko tuna na lamba kabyanini bazoruba na yebi kuramba te eloko na zoramba bino buye bien sekele ya cuisine na koyebisa moto te naza kulamba shema yo nini yango jamais vu. Alors bandi kuiza bongo famenom isobe number 1 le roi du rire naza usenga na bino ba obulinga kanga bo s'abonner na Sheraton TV. Na Sheraton TV, vous mouna makambo bien, vous yuka ba comédie kitoko, ba théâtre bien, ba gag bien. Sheraton TV, vous landa émotion, ya binu pa vous mouna falon. Moi si kitoko ba rubi moi nankoi, autika nankoi. Émotion ya kitoko, vous mouna bisu ba article na binu, o ya Congo, o bolingaka, tout sur na binu. Luko ngande na suyu na binu boy. Mbote mama. Mbote papa. Mama kombo nani? Kombo nanga babengaka mama Marthe Kabisa. Mama Marthe Kabisa la. Kabisa. Ah, Kabisa. OK. Mama toza wapi? Toza na libongo ngafura na maluku. OK, na ngomba ngafura na maluku. Musala nini yo sala? Na voyagaka na kenda ka kote ya Ngombe, na somba ka bambisi ya kopasula ya kokausa pe. OK, so voyagaka na mboka nini? Na Ngombe. Na Ngombe. Somba ka mbisi ya kokausa pe ya kopasula. Ya mai wana to pasoli ya mobesi ya bangolo to iti yango biso moko. Est-ce que ba avantage nini o bozwaka na après ko sala ba commerce wana? Papa. To komo lukaka maya koliaka na kofuta ndaku na mai na classe abana ezaka na ba bénéfice pete ka pasi na pasi. Est-ce que pendant voyage ko lungwa ti okoma na mboko bokende ba difficulté ni bokutana nango? Ka ba malili mipepe bambonge nzamba zo batela kaka. Est-ce que demande na oni na mukonza mboka na ba difficulté no bokutana nango? Demande no ezani ezake mukonza mboka atala biso po misale ezale belé soki misale bongi ba misala bato bakomozwa bambongo na bango bako banda okenda ba voyage ya ba pasi te. Est-ce que ba voyage est important nde bo voyagera parce que na bato musu ba vivela ngo na ndenge bosela voyage biloni mukonza mboka ko bakisela bino biloni bozo senga po voyager comme bien bakisela biso ba masuwa ebanda komema biso ba mabaeza biloko akufa eleki ba masuwa nde ndakoti ba transco akotisela biso pe ba masuwa. OK, à part ba masuwa elo msezate ezate papa ka ba masuwa. Merci beaucoup maman. Papa tomonio awa na ebité toza place nini ko expliquer place toza toi ni bongo ya Ibora ko voyager ba ni mai soki moi ba ni réel to biki na mai soki ba ni réel so été to bika tel côté. Alors ba avantage na bino par rapport nde bo débria ba avantage na bino ezani avantage ka soki ne ba ni réel nde to sungo teki mo biloko ndo shimbongo samba maswa to ba ni otekate to accompagner tel côté to ba jeune to souffrir misala ezate donc par ka ko te pa na mai ce moment maswa yebo baluki masoye bo c'est masoye ba ni réel ndo teki shimbongo sans cela ba jeune to souffrir ba jeune to ko nyoko makasi na mboka demande na bino vraiment o bolingi l'état c'est la bino nini na port tolingi boye l'état personne ba jeune misala ba to misala ko sala mo misala ko pesa mo ba jeune ba zo moi ouverture misala po misala ezate apa ko te pa balé boye ko ka mo ne balé boye so biloko ete to souffrir makasi ndenge boye après encore 2 semaines sur suppose sur mbongo ko to souffrir makasi s'il faut qu'on réparer l'oni ko réparer pour makambo ezala bien ko réparer nini donc esplanade ba condition na bino ba condition de vie bomona qu'il faut ba réparer pour msale kende bien bo se retrouver na mwanda mwa commerce bo sala tolingi boye masuwa nyoso oyo yaka awa etele makafa eleke telemi awa ba contrôler yango po peuple maluka se tufe nango po so masuwa eleki to se tufe nango te biso bikaka mingi na masuwa esengi masuwa etelemi awa peuple se tufa po eleki mais soki masuwa etelemi teleki faire to souffrir sans masuwa sans ba linéaire to bikaka bien te to vivre bien te na mboka oyo to tsaka ba linéaire kala masuwa donc musa ya kate. OK, merci beaucoup. Comme ça, mon konzambo kayoki. Ça.
Mbote papa. Mbote papa nanga. Papa toza place nini? Toza nanga fura. Nanga fura. Maka tokende vers ba marché tokende ngombe. OK, papa kombo nani? Kombo na Christian Lunga président ya ba commerçant nyoso to bakende ngombe mbandaka. OK. Papa, siko musala na bino vraiment. Oyo bosala a eza nini? Musala na biso lokola misala ezangi nde musala na biso za commerce. Nde to débrouillaka babenga biso ba débrouillère na peu de capacité tozala na yango. Et loko zozanga biso eza ba transport parce que balinye lokola ote osinda a na bweta awa. Et bon mais on va plusieurs fois ba commerçant na bweta nyoso tozoleka bangabe ba partout ba divinité banani bambeli ko c'est biso awa. Donc marque de transport le quoi même ça les a to débrouiller à de débrouiller. Ata ba finga biso que peuple kinois aza faible na koluka mbongo tozo luka mbongo mais batela biso ata moyen de transport. Donc ba besoin na bino demande na bino za moyen de transport. Transport libaya et tout à le Panzani, boueta pamba soki le maki Panzani et puis sécurité ya libaya ezate tala kanenge zali. Ba façon mabaya boy, moyen sécurité et ça les mezate et en to senga ka l'état aluka moyen alongola ta mabaya o achela biso moyen de transport ke to luka. Po moyibi ça mabe. Jeune courageux ndako kofuta courant mai na makambu. To fingi na biso gouvernement te to koti makambo gouvernement te mais to senga na ba courage na biso. Biso senga ke nanzela mai ba lukela biso ndenge bazo luka ba transport ya mukili. Ndenge mo pe ba lukela biso transport pe ya mai poto luka moyen ya ko sala ndenge bato bazo sila éviter le gouvernement nga osala. OK, na lobi sikoyo na mwandambo o sala déjà musala o apporta ni na famille na yo. Musala importaka na somela basi mwasi na bana nanga mafufu mwa kufuta ndaka batu mwa banini mwa économie ata ya mwa 5000 ke bana nanga babikela mais soki na zangi nzoto nanga nyoso te kufi lelo na kati ya mai en sécurité ya gouvernement parce que salaire nanga déjà président liaka yango nombre ya recensement nyoso tout esalemaka na RDC naza recensé ça veut dire salaire nanga ya nombre ya batu président ebiango ça veut dire président pe azwa temps ya ko résoudre ba peuple na ye o ba kende nzela mokili na ya mai aye banene ya ko sala. OK, merci beaucoup papa. Merci. Commentaire dans ça. Sur l'image. Mbote papa. Mbote journaliste. Papa toza place nini? Toza na Libongo port Angafura. OK, port Angafura les amis na commune nini? Na commune Maluku. OK, na commune Maluku. Papa kombo nani? Daniel. Papa Daniel na commune Maluku na port au sala msala nini? Tenga nazo voyageur. Za voyageur. Teka nini na voyage na yo? Tosomba sala. Tosomba rambisi tokenda oteka na Kinshasa. Avantage na bio na musala o eza nini? Mabe heureusement mona bana bazotanga. Alors ba difficulté ce que beaucoup tana nango par rapport ya voyage na bino lungwa awati na mboko bokenda eza nini? Difficulté obiso to eza moyen de transport eza trop archaïque. Nani transport à baleinière et ça na assurance mon côté beaucoup tout na Libanga et Panzani soit qui na bateau là ça va organisation mon côté gouvernemental au écopé sabiso qui au matibo au comme lobby
Bon, ça sur 4 jours, 5 jours dans Nzela pour na bokoma na destination. Le premier point c'est le transport. Eza malamouté. Maintenant bozo senga nini pour na situation au ya transport. Transport et cause à par le gouvernement. À cause ça là, à cause de transport, ndenga che transport ya ba terrestre ndenga auto somba ba bis. À cause de maritime, bah tu vas voyager dans de bonnes conditions. Oh, ils ont des conditions acceptables. Aux eaux là, les colos, il y a baleinière, na quatre il y a baleinière. Il n'y a même pas de chambre. Restauration exatée. Aux eaux c'est débrouillé 42 mois là. Dans les Babylon, il y a Moyen Âge, il y a primitivité. Mais ailleurs, c'est quand même ça va. Sur aujourd'hui, bateau lié à lac Tanganyika, au Kokoma, Kalemi, dans des conditions acceptables. Ok. Alors, situation au Bozanango, il y a 4 ports à Nabajan. Ça se passe comment? Bon, on a mon tracasserie des Amakasi. La barrière, au moment où avant côte à port, et ils ont un groupe à soda monko bazawana, bazo zombongo. Tebimbongo ngo ya musani bamonoka na kifunda. Moi ko liyaka 1000 francs, 2000 francs tebité ya musalani. L'état des droits au chef de l'État zo prenait, il faut babilo kwana ezalate. Atoyeba que les marins basali pour la sécurité dans la police. C'est fini. Alors, n'a pas nos l'État. L'État a amélioré les conditions. Le peuple congolais à Tambola, comme il se doit. Atana Boutou, na Moyi, l'État a un service à l'État et ça pour la sécurité. Ce n'est pas pour rançonner les gens au Pesabo, récit mon côté, au Tokoki Kozwapo, na Kofuta, Atana Banque, na Bambongwana, Papé Sagelo Moté, mais Bazo Senga Kaka, Bambong. Ok, merci beaucoup, papa. Merci, journaliste. Motende Gonanga. Mote, papa. Kombo nani? Kombo nanga Simeon Bomimi. Ok, Simeon. Ah, toza wapi? Toza na Maluku. Na commune Maluku. Précisément na place nini? Na Libongo ya Inkele. Na Libongo ya Inkele. Ok. Ah, usala msala nini? Bon, na utaki voyage mbandaka ndi na yaki koto. Utaki mbandaka? Ba parents batindaki yo? Ba parents batindaki nga. Ba parents bavanda na mbandaka. So ah oyepa nani? Na yaki papa kutu. Papa kolutu. Siko na minute usala msala nini? Ah na Libongo. Awa ndi na yaki na yoteka mabaya yango na retour na yango na kota balinga na zonga mbandaka. Weki oteka mabaya? Uza na âge nini? Naza na 18 ans. Uza na 18 ans? Uza na classe nini? Naza na 4e secondaire. 4e secondaire. Ndongo teki siko mabaya boye so ozongi mbongo na osala nango nini? Mbongo eza ngate za ba parents. Ba parents batio na commerce wana. Uza 40e na famille. Naza 4e. 4e. Alors, conseil nini opesa na ba jeune ba osala kuluna bazo simba minduki bazo simba ba machette pona ko ba baningo baza na même âge na yo. Conseil nini opesa bango? Eloko makasi na pesi ba batika kuluna na moyibi. Et puis eloko zo sa ba koma moyibi na kuluna baza ko koma mosika na ba parents na bango. Pe baza ko ba conseil ba parents na bango te. Mwana nyoso ka parents na evini be bagate. Yango wana basala makasi bayoka ba parents na bango paratika mwana ya beba te akolukata 10 000 francs pesa ya sala fond batika via ni za bien te. Siko ba risque ni okutana nango ndongo lunga atina mboka wana na nzela mai ba risque na bino ezaka nini na biloko botambola nango ba boîte ba accident mingi ezalaka ba mbonge ba mipepe baba inde direction ya balinye peut-être katana ki boke botutani na mopanzi. Siko elo ni okosenga na l'État sala bino bato bo sala ba voyage boy. Elo to senga na l'État so ya sali biso ba masuwa
bamasuwa ya leta ezosala bavoyage mpo na sécurité wana tokozala lese baoyo eza mabaya kotutana nango ku moko kaka ebukani bato bazindi bakei kala te misusu mpe bauti kokufa bavoyageaki plus de 300 personnes bango tu bakei. Ok, merci ndeko. Merci.